Essayez de nous recevoir chez vous. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, à Bénin, à Paris, à Londres, aux États-Unis d'Amérique. Vous qui avez choisi Tonton Juvenal Kibala, le prépondérant de la presse congolaise, tonton de la presse congolaise, grand frère des Kapacha Vanderson qui m'adore, laisse-moi de vous dire un grand merci. Vous avez certainement compris qu'avec Tonton Juvenal, il y a toujours l'actualité sur EHP Média. Toyoga Poto Baksa un plus, Namasolo Yango. Pour que vous ayez actualité. Alors, les gens na commune Njili oyo na district ya Changu, na boulevard Kimbuta, obosomo na boulevard oyo, ozala outi poto, ozala outi Afrique, ozala outi Asie par-ci par-là. Ba jeune ya bien sûr ba outi poto, bazala na boulevard Kimbuta. Alors, si j'ai lelo c'est quoi? Ville Kinshasa lelo bana bersi. Ba comme na système ya ba bébé Bouchou, ba Yamado. Donc, pour bailler bayo, que vous allez vrai chéri, il faut savoir la bébé Bouchou. Alors, bisona bino tozoye bate, bébé Bouchou, ezali synonyme yanini, eza elokonini. Alors, à travers exclusivité oyo, toro mekampe pour interroger bana basi, naba papa, toye ba bébé Bouchou c'est quoi? Est-ce que ça est nécessaire? Il y a quoi utiliser bébé Bouchou ou bien ça m'a rebellé. Alors je profite à l'occasion avant de débuter cette émission. Un grand merci à celui qu'on appelle Rodrigue Boualankaï Gwezabi Melek Kilo Ander, à celui aussi qu'on appelle Willy Kalonji depuis ici. Pourquoi pas Bobson Yanzambe, le tout-puissant depuis Suède. Nous disons un grand merci aussi à celui qu'on appelle Madame Benoît Ondongo de Paradiso sur terre, 4 fois mère Poucha, 4 fois mère Mangenga, mère Isbak, maman na Hermione, Motema ya Gaz Ondongo. Alors nous allons commencer comme ça pour Yaroyeba. Qu'est-ce qui ne va pas na jeunesse ya lelo? Donc Megampe Royeba quoi interroger bana basi na bana mibali toyeba synonyme ya masolo yango eza comment. Donc tozo luka bana basi tozo luka pe bana mibali toyeba c'est quoi. Donc na moni ser na nga pe na awa bon chic bonjour na moni pe na ser na ngai ola mama mwango yango epesa nga kana na ke chumula makelele donc ne yango. Bonjour Yaya. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ouais, to moni awa na boulevard oko expliquer biso awa to za wapi? Ah, toi, na couloir Kimbuta na boulevard. La commune Njili. Ah. Yaya. Oyebi, si je et comme la ville à Kinshasa, phénomène bébé Bouchou. Naebi yango. Okoki ko mega ko expliquer biso bébé Bouchou c'est quoi? Dans le monde de ces années ci dans ma fille belle ba remis au laton ba fille ba za ba simate. Alors, si cycliste mon boé, on va bien en bébé Bouchou, à Bambion, l'anzoto, pas comme dans la cima, on va bien y amado. Film saumon à les canantelo, mon bébé, cima, on va bien y amado, mais l'oroté, à la ta bébé Bouchou. Et ça, on est ni bébé Bouchon. Donc, bébé Bouchon, dans ça, le roi, moi, bah, cycliste, mon bébé, bah, ici, bah, éponge boy. Ah. À la Tarayango. Pour yende vrai chéri. Azala si madame yé vrai chéri non ya za BBC mais pirate. Siko jour ba ko kene ko chimo lisana mobali na ye. A ko sala ndenge. Donc place na ye ba ngote ponga ala tarango te da ba fio ba zanga ba sima. O mona vi bébé. On to mona ko batalo la tarango. Ngana ngote. Mais to mona ti. Yanga za original za robot ama. So mona ngote. Robot ama. Merci beaucoup. Conseil ni no pesa bango. Non conseil no pesa bango donc tonton so ko lingé na nzela donc a sepelé na taille na donc que ko découvrir en monde attend si matin a ko rater libana bongo nini boye et combien matongi ta fio yo donc fio la ta Bouchou ba denda rater donc mon na rana miss boy. Merci beaucoup ma chérie. Ok, merci. Donc, on ne connaît pas demander, dans ma réalité, on est sur Bimalelo, alors tu remets un peu de soit moi, il est vraiment ébélé pour que tu aies bébé Bouchou, c'est quoi? Namoni mon frère Nangaï, bonjour. Ça va? Ah, ça va bien. Ouais, tu remets comme Nani et puis Awato Zawat. Eric Mbapto, dans le couloir Kimbuta.
Na couloir Kimbuta. Ouais. Mais couloir Kimbuta on d'abord et ça les années parce que on a un bon chic bon genre. Expliquez donc bâtiment va vivre à Gabo, tu vivras dans Mukilibani donc. Olungwa na yo Benin, olungwa na yo Paris, olungwa na yo Bakitambo Bandal after à Kimbuta. Oui, talara. Finalement comme ma Kimbuta. Mon frère Nangaï Obi Yves Combo. Eric Mbabou, Eric Mbambu. Na habité mon frère, Obi système phénomène bazobenga bon bébé Bouchou banze ba comme le système à Yamado. En tout cas ma phénomène na nga va sepela na ngote. Expliquez bien selon ça ndenge nini. Bon na monde ba femme ebele ba ma la te ba bor mo boyeko. Au sentir vimbisier. So la tiango sikoyo ezo ningisa été. Et pourtant moi si ndenge nzamba sala pose à la classe. Mon gars on nzamba sala ngo. Ce que ça mukie, eza mukie. Biso mo pe mi bali. So mon gars nzele moi système moi charou na fraîcheur. Mais parce que donc ba commune niveau ya kosala ngo parce que biso mo be to linga ngo bongo. Omoni siko jo alingaka. Moi si pona gère Gaillard a Fojo. Jo lingaka moi si ngazali. So le bec moi si no ke akoma neti bord Gaillard. C'est là derrière Gaillard akoma na épée. Et ça ka fala tara bébé Bouchou. C'est long ngai. Bonga lingala moi ça zali ma Gaillard, lingala moi ça ani Messi. Messi on nzamba sala ega. Okuta déjà na nzele on na nzele mo ya bébé Bouchou. Nakutane déjà na bouda fort. Oyeba ndenge nini? Bon oyeba ki yebi kaka. Moi c'est au tambola. Au sentir que as na sima ningala te. Ouais. Aninga te cousin. Azon ninga te vraiment azon ningala te. Mais pourtant ce que moi si sera la ti Bouchou te aningala. Au moins petite moi passer pas à la monongi. Au moins aningala. Ser wana monne pe na ningala na ebite. Ser wana wa salaki awa. Ser wana pe na monne pe na do. Bouchou te. Ser pe na do. Ser wana yo. Ser ngo yo. Ouais. Ça Bouchou linga ningala te. Bata Bouchou ba ningala te. Et quand tu na même yeme femme ebisa yo. Bata Bouchou ba ningala te. O senti que e kanga mikaraboy. Sikoyo nsele oyo saki na yo wana. Tala komi na air ya ko chimolisa. Alors on a ibila mandenge. Na sentir que non si ma maman senti que maman nira la ti ba pampes. Et moi enfin okata nous. O senti que la ti net ba pampes. Tant ce qu'on a kati Rabulanga la ti bilamba ba gardien. Alors binini tangu yo moni ba biloko. Na tunie pourquoi s'habiller boy. O bino mibali ba moi to sara ba derrière Gaillard. Ola. Nga siko pe la linga boete. Na bine lata. Na tiki akei. Son conseil ni no pesa ba ser wana. Siko na pesa pa ba na basi. Basa la ka normal. Ndongo la tika lata sous vêtement na yo. So la ta cycliste na yo. O sabio bino ke na yo. Que la ta Bouchou a bien été. Merci beaucoup mon frère na sepeli na bito so ko za na mutu moko. Oyo saluer. Na saluer master nga Belo Masamba na kati ya Luanda. Na saluer master nga ingénieur Dedika Pesa. Na saluer master nga Lifin Sangala. Na saluer petit ngai Patin Zolani, Hervé Zolani, JVC, Adjani Moussikou donc. Petit ngai Jimmy Nembile. Merci beaucoup frère. Donc on continue toujours. Bon ce monde ba makamora ndenge so continuer na fil na Kinshasa le vraiment et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Babilo ba boye pesa nga kala na chumula makelele vraiment Marc Manzaka mankoi na Catalman babilo ngo yangoyo balobi babilo ngo yangoyo fumumage déjà Muscador rose donc a connaît pas a demander na so mona ba jona ba ser ba job na ba ser bonjour tonton. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour maman. Bonjour papa. Ça va? Ça va bien papa. Comment nani? Fallon Kinsala. Ah bon Fallon Kinsala. Au fond wapi? Navani na bumbu. Donc na bumbu pena lungwe bumbu ya pena ti nchili. Navani na bumbu tandika mana sona matanga ya ntoye ko vanda na koyo kimbuta ngomona oneni. Na mona ngo bien makais donc kitoko makais. Na ebite yo na ser wona le ya bosa ba jumelle tonengeni. Ndeko na nga vraiment donc tozaka lokwa mapasa. Mais bino de bo mona teke bino de pena ba bébé Bouchou. Ah, tu as la bébé Bouchouté. Tu as la bébé Bouchouté. Bébé Bouchouté de Sarate. Et tu as comme tout à la liboke. Au commando que nous donne ça la geste monté. N'a pas tourné comme mon monde. Yanga naturel. Le monde yanga naturel cabo. Yanga koto seranga. Skoyo. Banzelo oyo bakona ba système ba bébé Bouchou po Joa Lingayo, fo moi char, moi taille banini na ebité selon pena yo. Okolo balanga ni. Selon ngai, eza mabe.
eza mabe makasi okodenda te ematisi yo nsima nsima ezalaka normal wana ematisi yo lokola mpunda ematisi moto ekitisi donc eza na sens te. eza synonyme ya nini? Synonyme ya kozanga nsima ya kozanga nsima moto esala bongo donc bafi bakomi kaka synonyme ya kozanga nsima ezala te yango wana eza synonyme ya kozanga nsima so ozala mwa nsima nzambe apesa ozala nango kaka bongo nga nazala eza ya grave te me nazala nango kaka boye kandi naza kaka boye. Conseil nini oyo bandeko na yo peut-être mpe bazolanda yo banzele oyo bana basystème wana buleke soko amukie aza faux chéri yo koloba neti nini? Conseil na opesa bango bazalaka na bataille na nzambe apesi bango bazala nango kaka bebe butu edendisaka te plus tard ezala baconséquence nango plus tard eza batika bebe butu batika bebe butu batika tokomomona na bagene bakomela na bavitamine mpona kaka baya minene balinga bango bebe butu edendisaka te esalaka eloko moko te bozalaka boye simple bozala bien. Merci beaucoup. Donc on n'est pas demandé sœur. Bozala bien bebe butu edendisaka te batika ezosopa bango oyo edendaka yango edenda te papa edenda te yanga moko ezodenda yanga moko papa naswika wana likambo nazala posana loba na bango kaka wana. Merci beaucoup ma chérie et salinga vraiment on habite deux personnes. Napesi mbote pandeko na agence Kinsala na grâce à Ponda. Merci beaucoup vraiment pour mon mangamango frère ça va? Ça va bien. Alors par rapport à sujet au sobeta lelo système à bébé Bouchou na habité au ma copine au basala système à bébé Bouchou. Na base belé ba romosa ba style wana makasi. Na base belé surtout na gal donc après ba faute na bango te ba faute ba docteur ba bimi donc ba docteur nyonso ba komiga donc docteur on point ba docteur ba romosa ba bato mais bino mo pe bana mibali pe bo mo lingaka ba système wana pena te biso ba mibali donc ngai mo sino linga ya te ka posa masoko minene ya te ka posa sima munene te nga mo sino linga yo protocole sa love na biso tota donc avenir abana na biso ya lobi siko basa leo ba komika amona muninga na sima munene donc ye ana sima te donc ba ketu na mutema faut que lukaka moi docteur mo boite batonga poko maloko ba bébé buchu mais ba e bateka makambo asala wana donc lobby na bango ya bakoko ya bokoko na bango donc esala mabe po na bango donc omono koli donc omona donc ozotambola sous bien te makolo komi au kilo donc avant l'âge bongo eza bien te système aki bébé buchu wana eza malamu te so nzamba peso mo donc munene no kitoko zala bien liaka kaka nde kitoko sika kozala mwasa mukie eza mabe te eza mabe te. Alors pourquoi complexe eko makasi na ozana on taille na yo ozana posa okoma net Kim Kardashian ozana posa okoma loko la Benoît Onongo de paradis sur terre ozana na posa okoma loko la première dame de Paris à qui je dis un grand salutation de ma part madame Karine Credo maman na Samuel Credo pourquoi nous sommes complète ce que commis parce que na kin bana base belé ba komi na ba ekiri donc oyo basale kira basi na bango ka bango wana ekiri ya bango ya ba basi kuna so ekira bana basi donc na ba jeune biso ba jeune pende ba jeune misu bana bango ba ekiri donc amona na ekiri wana ba jeune fille ba bima kuna ba nzoto minene donc basima minene donc ye nenga za muke bongo amona ngo bien te on peut ya amona ngo bien te quoi. Merci beaucoup papa. Ah merci, na CP le Maras. Ok, nous allons nous continuons toujours cette émission. Il y a la interview na boulevard Kimbuta. Quand la moitié moukié, ils allaient les soumouter. Ils allaient encore la neuronanga imorobo Gibikuki na d'alliance Mamou. Par exemple, on va ser oyo basanga bataille locale ba Kapacha Vanderson Kimiador balobi nzele oyo joueur au Alati Bransard. Avant na bande de touche tellement beauté na yo et l'équipe makasi Kapacha Vanderson ils ont mérité que ba se lo bambanda te lokolo ya Kapacha ils ont mérité bambanda te alors pourquoi banzele ba komika ba système ba bébé Bouchou et ça la peine bien te mais toujours continuer toujours interview donc pour que to yeba niveau ya ndenge ba makamango so continuer na ndenge to yeba na niveau makamango et so continuer pour que to sala na idée ya ko yeba pe ya ko interroger tout le monde.
Miguel Bakinama soki pe manoki et talami côté à tonton Juvenal et ça a plaisir hein to continuer toujours pourquoi pas aussi à l'honorable Bacha Yimbi l'homme qui s'efface avec gentillesse et qui se porte avec noblesse to continuer toujours na ba interview na biso pour que to ça na idée ah to moni pe frère na biso awa to remercier pe ça la moi interview bonjour papa. Bonjour papa. Ça va? Ça va. Oh on peut ça biso kombo na yo. Je réponds au nom de Moïse Matomo. Moïse Matobo. Tout ça on a commune Angile na boulevard Kimbuta. D'abord tout le monde qui est commune oh ça na showtime donc bon chic awa bon genre. Tout le monde a chéri a bien, tonton a bien. Alors kaka boulevard oh non seulement boulevard mais Kinshasa Mobimba, banzele ba comme na système ba bébé Bouchou. Na habité sur le phénomène wana. Formule à bébé du Bouchou na neni. Na bébé Bouchou ba comme ça par exemple à ça na taille na olympique. Taille ba mannequin. Peut-être à peser 50 kg, 60 kg. Alors, à ce qu'on fait, on a un système à tarmac. Alors, on a un bébé Bouchou, un système où il y a Calesso, et puis on a $10, et ils ont fait un ça. Et ça taille artificielle. Mais jour où on a un chimo là, j'espère que vous avez déjà un bongo. On a un bongo, mais ils ont un moto yokara, tout le monde a rappelé la réalité. Alors, na micro na ngai ogolo bani. Bon, ce qui vraiment mignon le bezaka que conseil kala bande ko basi wana mobali ngo bara te ke bon mingi pe to pesa ma faute na baya ya le roi biso. Baya balingi moi biso mo repeka. Moi si matériel moi système ezala ne mona bongo sala bon mais en réalité maman ne ko moi si ozola na ngai eza nango vraiment obligatoire faut zara moi si matériel so pendeni. On voit mais et c'est ngaka ke so ozana ngote bongi saka te ino wana lataka bien au moins na baya bolanda na bongo kayo kai wana kozala est-ce que kozala mukie za lisumu kozala mukie za lisumu te eza vraiment lisumu te pe etika la kozala lisumu te nga mwasi na nga pa ne munene te ya nango normal logique yango wana. Merci beaucoup tonton donc eza ne logique tozo beta ndeki lelo eza ndeki lelo kapacha Vanderson elo repesa nga kana na kende ko chumu la makelele yango donc kilelo otozo beta balobi Rodrigue Abolankai Gweza Bimelek kilo under ono za na posa soit opisi ya bien ya Gweza Bimelek akotika na YouTube abeti Gweza Bimelek kilo under okoyoka la bonne musique pense mo resole au salut moi genre après tozongi lisu poto beta ma solo kaka comme d'habitude merci bien c'est pas bien on a ser on a pena so goya pena boye a ser on a pena on a ma bete ko ser pena donc talaka tonton talaka to ba bora ngo pena ndengo to luka te. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. C'est tonton Juvenal de HP Media Londres. Tout ça, on a commune, il y a Njili na boulevard Kimbuta. Mais boulevard Kimbuta, expliquez-moi pourquoi boulevard Kimbuta monde boy, pourquoi? Bon, ils allaient vraiment. Et si ils ont éclairage boy. Éclairage place Batunio se bayaka, qu'on se défoulé pendant le week-end. Place Batunio se bayaka pendant le week-end, bayaka mi ko c'est la mini awa. Bon, il y a un plein de bateaux. C'est vraiment et le salinga que tonton benga yo na ebité soko yeba système o bazo benga phénomène bébé Bouchou. Na bien papa. Et c'est biso bébé Bouchou mais alors qu'on expliquer biso c'est quoi? Bon, eza ba nini mo ba teka, eza sous forme ya taille ya mutu. Bon, zo ndenge ngala za boye, c'est-à-dire bon mo na ngai ko bazu, ba teka la batona ba $10 mais ngai na la vraiment fier na nga, ndamba pesa nga ofele, veut dire na vraiment bien. $10 wana po basala na yango nini? Po balata ngo ba koma lokwa ngani na za boye. Donc nzela lati yango ezuma forme. Aromotambola na yango sikoyo jour oyo azokende kochimola na mobali na ye basalaka ndenge nini ouais vraiment boye be bonga lokwanga sona la mobali sona moi vraiment mwasi vraiment bongo ouais vraiment tosikala yo karate yo tayo to mona ça yango te boye peut-être te nganda masalanga boye même si ba grandir na nga to zaka bwende bomoninga Ola, oh, penesa ba groupe un fumumage d'Ège Mouscador, un rose donc on connaît pas demandé. Alors, peut-être, bah Hollanda payo, bah cher ba fille, peut-être pas Hollanda yo. Alors cerné, bité message ni yo loba.
Bon, na ina pesa batoloyenga bona pesa vraiment message. Soko moni nzamba sala mukie, zala kana mukie wana. So nzamba pesa munene, zala kana munene, kana ndenge nzamba sala yo. Soko bino boko luka basuba ba forma bon popo sana ngoni. Concert yo boye. Do bazande kwa mvia kabino ba sero ya bataya boye. Bazande siko kwa mvie biso. Bazande siko kwa mvie biso yango pe au moins ba soma biloko bongo ba lata mais ça vraiment bien té. Pena ser pena donc na habité sero pena mère pucha quoi mère. Tala pena bando ba otala yo. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Comment on yo? Comme la maman Kildine. Maman Kildine. Alors maman na ngai ki fini na habité lelo oyo fila Kinshasa to ko na ba système ba bébé bouchou. Pose la vraie chérie, pose la bagaillard net yo boy. Alors bah nzele ba commencer le système bébé bouchou na yebi ko yebi trop bien. Mais quand on peut expliquer biso. Na yebi ngo te pona mona ngo kana zando ya mena cha ngo kate. Mais baso ba osala bongo. Eza buzoba. Po soki obotami munene ke ba yeba ki okoza munene okozala ka munene. Mais soko to luka biloko wana eza erreur. Ba ota erreur grave. Expliquez-nous biso. Fonctionnement na ngoza na ndenge nini? Na yebi te pona na salela ngo te. Non, na salela ngo te. Bataille ngo te yebi te o eza bébé bouchou te. Ça taille nga normal, na za bien, na botama munene. Na za mona ba yebi nga baleki na nga bango ye. Ba yebi ndenge na kola. So na kola na ngo te ah. Bana bango baza ko envier bino. Baza ko envier biso ndenge ni po biso to botama munene. Yo za na miyoto. Azoki luko cha fou okokate. Biso botama na ngo to luka ngo te. La batonga ko fana la ba epoka. Bango nga 15 jours na ko sa eloko wana. Nazala munene na koli na obota bana nga kande na za. So botali bana nga ka actuellement ndenga mama la za. Eza bongo. Eza te kana kena ko mela bimela mais te ngata na obela na mela vitamine te. Merci biso vraiment merci beaucoup madame et ça linga vraiment plaisir il y a trop il y a Rosalana yo donc kitoko makas bon eza EHP Media Londres vraiment na poto ba Rolanda yo ba moni pena ser pena quoi donc ça lui pena plaisir ouais et ça pena plaisir merci beaucoup to continuer toujours na moni so ba ser pena awa ça va très bien. On va poser au défilé donc yo ne bébé boucho ba koloba bino basa mike bolingi lisusu te kozala na bataille na bino oyo donc bolingi lisusu po bokoma lokola Benoît Onongo de Paradiso okoma na taille na ebité système a bébé bouchou eza ndenge ni ngane azawe papa shako kona ata bébé bouchou na joli taille na zana oyo motalaka so na ati bébé bouchou za lokwa na ko nzambi donc vedi nga ko lata on va voir lata on va mi pesa passe. Pas plus nga considère bon baba selfie. Pour du fait que là tango be bouton neza lokwa sous-vêtement. Car so ba taba chiffon. Donc ba lata on peut filmer ça bango taille. So pendenge nini. Atkanga na ebite nga ko lata on te papa. Yo motala ka ndongo ba mukiango. Pourquoi synonyme wana pourquoi bataille ya boy olympique bataille pena ya boy o pena ba goût ya Bobson Yanzambele tout puissant na Suède. Mais pourquoi beaucoup de complexe wana? En cas voilà tombe ça complexe. Em so mona ke muninga za munena botama munena ya comme quoi envier munena muninga. Po biso génération Android ba fi ba mo linga ba sa mine. Génération nini? Android. Nini wana? Ba do ba fi ba na vitesse. Donc génération biso ya ba na série 9 to ya malembe te. Donc to ça na vitesse Android. Yo même ka vitesse Android déjà là. Yo yebi tonton. Po na ngapenda na suki na wana. Merci beaucoup. Yoraka ba mo vitesse Android. Vraiment donc c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, vraiment étonnant. Donc et ko sala ngai, passe ya komona niveau ya makambo ngonde komo kendere donc kindoki makasi na moniteur nanga awa so na ko interroger c'est tonton Juvenal de EHP Media. D'abord comment on a Laura awa to sana commune commune Njili tout justement à boulevard Kimbuta. Alors Laura. Oui. Bon, mais quand on nous explique biso, ba fille lelo, ba comme na système ya ba bébé bouchou. Ba ça na posa ba ko maloko la bino, ba si ya mike, ba ko maloko la tantine Laura. Ba comme ko c'est le système phénomène bébé bouchou. Et d'habitude so de choses yo kayango. Na si yo ka ngo phénomène bébé bouchou. Donc quel ba jeune fille ba ni ba tata mibimba.
Donc, et ça, système a des systèmes, bébé Bouchou, des phénomènes. C'est des systèmes. Sous ma jeune fille, ma jeune fille, va tata mi bimba. Mais sous ma jeune fille, bazon linga bala mike oh bazana ba bazana bambula na bango te bana 17 ans, 16 ans. Mais balobi et un système où ba fille mike ba komo ke na ba wenza na maison ba china ba somba ka kale somo ko boyo bazo be yango bébé Bouchou. Ah bon? Dans ce qu'on l'a dit yango. Donc derrière et vendu vraiment. C'est tout le monde a osé yango to yango. Yango za so ko l'a yango vraiment sentir chiffon. Oh ezan to na ngai. On nzoto vela on nzoto. Oh ezan to na ngai siko bango. Bébé Bouchou ne za ka kale sans vraiment. Basala ba tonga forme nzoto mwana mwasi. Donc ce qu'on l'a dit yango après lundi si pantalon. Mais ce qu'on monnaie na tonga li puto monnaie plat. Soka lati yango ale makambo change. Donc balata ngo so linga bima na pokwa. So linga bima na pokwa. Siko tango bakenda ko chimola na mobali na ye. Alongola kango ndenge nini? Ah wala papa na oyeba ndenge nini? Ola. Comprendre carte. Oh comprendre carte. Alors conseil nini européen ba fiwa. Ninga la opesa fo batika. Est-ce que vous allez moi ça mukeza mabe? Deko za moi ça mukeza mabe tenga kuna ninga na zonga na muke. Na ninga na munene tena kima vraiment munene. Magatu nzeme mutapesa mela kima ngo. Oh si mo boboni. Oh tanga wisa opesa mutu na ngambo. Ni batanga wisa ngo na kaka nde e ko tum. Pesi conseil ba baza mikie. Batika la ka mikie tanga le tingane na zabo na posa na za la mukie. Po mukie. Donc aux enfants facilité au ça nyonso. OK na bureau ba boya yote. Tandis que OK na tol comme ça mutu musa na lourd. Moyen travailler exacté. Donc mukie za valeur mo boye. Donc ba mikie batika la mikie baza kande bazana. C'est tout conseil na opesa yango wana. Merci beaucoup. On a invité sur des personnes opesa mbote bato ba Holanda yo. Dans la pesi na pesa ka des personnes mbote. La pesi grande sœur na propre nduki di Janine. Ba biso ebele. Grand sœur nanga grand frère nanga Jeffrey Ndombe. Ba biso ebele sili. Merci beaucoup Laura. On se retrouve à la prochaine numéro. OK, merci beaucoup banero nanga vraiment to komi na suka, to komi vraiment na suka. Vraiment na suka. Alors c'était un réel plaisir pour Nangai. Yarola Sabino, actualité. Na Kinshasa le long est commis. Vraiment to komi na suka. Bon moni na ndenge banzele balobi, banoro pe balobi. Conclusion nango ezaka que non. Ta mukie et ça m'a bêté. Il bali mingi majorité balingaka ba mukie. Mais ba o ba kono ba système. D'accord, se transformer na ba bébé Bouchou pour na ma gaillard moro artificiel. La misu ba go mela ko vendre la ba boka, c'est pas bien. Donc, aussi conclusion, merci Nabino Nyonson, un grand merci à Kapacha Vanderson, joueur à la Bransard, avant la bande de touche. Kapacha Vanderson, un grand merci à toi. Balobi, Kwasa Bimelek, Kilo Under, et ça, époque, Serbo Credo, nous vivons l'époque de Serbo Credo. Donc, l'homme qui joue au Monopoly avec de vrais billets, Serbo Credo, pourquoi pas ma première dame de Paris, Madame Karine. Nous sommes arrivés à la fin vraiment à Eloko Oyo. Plaisir car il y a qui a représenté Bino Ponce Morosole qui t'a ma case.